Yina yo etumbu ezala ya ye. Mutu akomodi yo malédiction wana elata ye. Na kombo na Yesu Masia. Grand joie de vous savoir très nombreuses fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir aimé votre émission Parole de la vérité, Parole de la vérité avec Cynthia Bombo. Merci beaucoup n'abonner na nganya surtout au bunda caché na bino. Bon s'abonner massivement. Nous sommes là vraiment pour nous couper sa bino un message pour nous koloba. Parole de la vérité to marchaka ba moto to lobaka toujours. Oyo eza vérité. Merci beaucoup na basa lanzambe nyo surtout au bozola na na minute oyo. Merci beaucoup à pasteur Akasia et pourquoi pas aussi apôtre de Doutimba, sans oublier prophète Gédéon Gandou et na santé maman pasteur Léonie et pourquoi pas aussi pasteur Jean Bouilly et pasteur bienvenue à Dandou. Je te salue vraiment, merci beaucoup mon papa et merci beaucoup na bino surtout vous a branché pour la Kolanda émission Oyo Parole de la vérité, toujours vérité Oyo mingi et ça makana basan nzambe. Souvent makam Oyo et ça makam mingi et pas ya basan nzambe et pas ya pasteur. Le lot vraiment to kolba pe to kotambusa moi micro balader en biso le lot to poser ba question na bande comme sous pe ba pe ça va envie na bango selon makam Oyo bango bazo oh ba degutaka de to ba toujours oh ba bayaka mingi to komi komona makambo oyo komi ko se passer na l'église o eza ya muti o eza vraiment ya muti bande kunanga balobi mobateli ba pate aza toujours on a pour na ko batela ba pate na ye ezo kwa pasteur azara toujours pour na ko batela bandimi kobatela bango ezate ke azana bango akanga bango bosoni te kobatela bango na lusambo kobatela bango na kolakisa bango chemin tango to babengaka mobateli bapate ebele ya bapasteur bakotisi na nzambe ona benga ona kilokoso. Est-ce que ma église est comme une compagnie, moi, il n'y a pas pasteur. Église est comme une compagnie. Tout le bano, le camp, ou comme on les camp. Il y a un autre comme on a battu nous sous, comme on baille, nous avons prier. Comme on baille, nous avons prier. Pour nini, ma camp, ou ils ont les camps mingi na ba église, et ça y a un goûté bande kunanga. Et ça y a un goûté. Et ça la participer mawa. Surtout souvent ils ont la bande comme sous oyo anzimela no nzambe lokona mokonzo kwa mobikisi été mais ayaka église azalaka na église mais na makambo mususu oyo ako trouver la carte église c'est pas non a préféré ne azali bande église. Pourquoi biso lelo basali na nzambe to comment ko fingisa église? Au monde aime sous pasteur titulaire à cause en aille bien entourage naïf to pasteur titulaire yé moko ça m'a bé ngana lo badage oyo pasteur nyonso te ke soka simi bible to tie bible ni peka azotambola to azoteya to amati likola cher ke ause na nzambe na boso hanga na nzimiti. Intimité. Tout a mikolo yango na réseaux sociaux a tout moni pasteur ndenge maman wana a qui couper son front na ye tout yo kano ba langage ya pasteur puis devant tout le monde est-ce que ça n'a sens muto pesa ka oya sanango soki muto ana ngotake koyiba ake koyiba kwa kopesa mabonza ake koyiba kwa kopesa dîme ake koyiba kwa pesa paix de fonds non basali na nzambe to tika biloko
boye bisanga na verset nini ekomamaki ke Yesu akatelaki mutu abike ndenge oza bongo soki oza na mabonza te kotia makolo na kati église te. Boye bisanga basali na Nzambe bino bato bozalaka na Bible, bino bato botambolaka na Bible lokola mutu ayoki posa komela mai, lokola mutu ayoki posa taboli bisanga ma lelo pardon. Eloko na moni esalinga pasi, esalinga pasi mikolo vraiment nabaki nazono ya kofanda na oleka na TV te na oloba na te parce que na obela. Mais na eloko na moni naoki pasi na motema nakoki te. Kwa nini? Tozokende wapi? Tozokende wapi? Yango l'autre fois na dire que le temps de la fin, to comme l'absode na souka. Jamais. Ma bêtise est comme on les canne église. Vous ouvrez comme on les canne église. Et ça va dire comme sous ce monde a bandingana na bango basala kamour na on a 4 églises. Non. Tout qui wapi. Parce que trop c'est trop eleki. Nzamba muninga bisote. Ah muninga bisote. Mama wana yoki soni moko nazota la vidéo natali na kani maboko natali nazo na affronter misu natali lisusu. We pwani. Tobenga bino ba papa. Tobenga bino ba papa mobate bi. Voilà, naloba chaque temps on naloba soki munzimi aye après ça ta quelque chose après ça ta dim na ye. Ils ont des bons abattus de manaï. Ato si Bible. Mais mutu eloko mutu azana ngwa ya pesa kati église. Moi pasteur za ko ignorant. Moi bandi musu bazo sekango. Ngalo bango na tika komona munzimi moko te asangisa likolo na se. Abike lokola ngana zana ba million. Naga likolo na se na sangisango na opesa pasteur na ngana mona na ngati. Na mona te? Po pe mozo pe masoki nzamba bika lelo akata ngo kata ngo. Ezala nga. Ezala pasteur, ezala yo, ezala mutu nyonso tu. Nga ilo mona osenga na basali na Nzambe tala. Bo on a le bas toujours soki o mutaza na ngoyo ngo apesa Nzambe. Nako pesa ba exemple ba pasteur te. Mais na o lo bakaka. Parce que to sepe na ngote. Un vrai chrétien sera tali vidéo na to so moni lo mo boy. Musa enza basali o sepe na ngote. Nana mpanza. So na moni lo no sepe na ngote. Otika kozong sabiso bana Nzambe sima. Otikaka. Pesa kande comme ça nzibene na Nzambe matin mais yak église. Yak église. Sko mama amba boy. Est-ce que maman wana so pas na famille na ye na bana ne bana ba onzime suko kote makolo ma église. Kai ba bakati bakati makopudi bona ba église ne surtout boyati. Eza kitoko te basali na Nzambe. Eza kitoko te botala ba intérêt personnel na binote. To pesa kadim po na Nzambe. To teka mabonza po na Nzambe. To teka na imagination te ke na ozo loko na okabila mutu. Non. Non. Un dixième eza na kata Bible. Où ça vous pointe? Kito te na sepeli vraiment te bande kolanga bo comprendre ama na kanda osakante. Na kanda osakante. To tana mama mukino ndenge kende mais mama mususu ebakisa mo na te binu mo vraiment bo na te. En sens. En sens te. Parce que belé ba comme ko di maman ke bal ba ke to ba oyela mo église te pour un comportement o se passe na kati église.
ozwi pasteur, ozwi mama pasteur, ozwi mama diaconesse, ozwi mama mokam. Enda kuna bino te. Soki moto abika pe ces exemples là ke Yesu kutu abengalaka bato kutu na temple na église. Abengala bato kwani po bakomisaka wenzi. Bongo mutu azana ngo yo tama bonza. Ikomi ya licho. Ngala kenda na église mo boye. Likambo esalami oyo eza des infos. Na kenda na église wana na kepeka église denge zalaka prier. Na kota na kombo église te. Na comprendre que pasteur wana to prophète wana asala nzambe na busolo te. Asala nzambe na busolo te. Po muto asala nzambe na busolo ayebalaka. Papa mokande zalaka na église ngo bazana ba système koteka ba mai. Koteka ba mai, mai e bateka mai ba pesi pia mai na so 3000 francs. Papa na kande zake koma tango ya ko soma mai. On a pe ko comprendre pe sorte mai ya monte. Babi tambola na mokilo mona makamu. Tambola na mokilo mona makamu. Songo sela mtu service a mai. Yebisa mtu yemwa kosoma mai na ye. Ongo sela mtu service a ji. Mtu yemwa kosoma ji na ye. Ongo sela service a sel. Mtu yemwa kosoma mungwa na ye. Yemoko. Bien aimé. Et comme sanga papa natanga yena mbongo na ye akoti liboko na poche abimisi 3000 francs. Apesa pasteur sope prophète apesa. Papa zonga na mbongo nono ozwango te. Ofandeka no tala. No tala papa zonga na mbongo nono ozwango te. Okola lelo onde koma nango pasteur ozote ya bagarde de corps. Pembene boye bisanga Yesu tanga banda ya kotea. Bagarde ko ndi nango batelemaka wana pembene na Yesu. Bagarde ko pembene. Pourquoi musicien obeta musique? Aza bagarde ko poème sous public nezala toujours ko matape boebeti likofe salibu. Bagarde ko ramba longoli papa wana esi papa na bima. Na kati église. Depuis le jour là, nga, plus jamais. Plus jamais. Na muta memanga kuna na se na koya kati. Église ya marchandise na binote. Ya marchandise na binote. Oh. Parfois PM susu tongo babito sala nzambe na bilo na biso. Na mutu ye moko de loko na bité, eloko na ke na église, eloko na kotango mabonza, eloko na ke na tonga nda kwa nzambe oui bongo. O mutazana ngo yango apesa. C'est obligatoire te. Mais le lot comme on a makamusu comme on leke na biso. Et ça qui to côté basa nzambe. Et ça qui to côté et ça qui to côté. Papa wana aza papa moboti ne to moni pe maman wana aza pe maman moboti mais yuka soni. Humiliation. Et ça qui to côté. Et ça les passe mingi. Yango le monde ko senga na bandeko nyonso buzona ndanga na minisi oyo. Boye bango déjà to komi na biso déjà pembeni Yesu atikali muke azunga tozomona da bilembo milengela ndeko na ba milengela tangu yango yo bongisa lobi na yo kozala ndenge nini lelo soko kufa ke wapi lobi no ezalaka ya baba lobi no ezalaka ke ozana kati église ozana pona kotonga lobi no ezalaka na kati église yo wana sœur oza mibali 5 6 8 lobi ko zaka na église yo oza mo bate papa to oza na basi na kati église
bazana basi. Na loba likambo eza vérité. Na loba likambo eza vérité. Azana mwasi na ndaku me azali su na basi susu ka bandimba ba sœur église basi ya pasteur. Tozo kopela wapi. Mamna loba na bino na kosti. Mamna loba na bino eza makambo ngamoko na vivre ngo. Ya ko bete la histoire te. Ngana lobaka pasteur azalo kwa sango tongo ozo poser statement na yo ozalo kwa sango. Donc mama na kana yo sakante lelo tout changer façon yo c'est la Zambie. Ne le pose au besoin, on peut couper, on peut tiquer. On tique non. Tu vas respecter bandim na quatre églises. Tu vas vraiment respecter bandim. Bandim ba mbwa na binote. So mutalongwe ndaku na église ayo luka nzambe. Ayo luka mutu na mwana zana makila na zana mai na makila na nzoto te. Ezo kwa so to respecter tu respecter mon toté président pour toté président et on topé c'est respect dans ma valeur et qui n'a bon bon le cas moi ko changer papa na ngala benga mino ba papa maman na lobby o amoni ki ACP na nga ACP na on peut ACP non te talinga ti to makambo za vérité et talinga ti. Tout le quartier que tu marches à ma camto, on est là, ma belle, au bon pité. Et qui t'ôte. Et qui t'ôte. Ma pasteur, auto, ma prophète, on va appeler ça, bandimi, respect, bah, mais. Pe, bah, on peut bosser ensemble, na bo solo, bah, mouké. La casse. Ma place, na n'y a ta église, ma pauvre, na église. Son akanga l'église wana c'est que nous azo diriger aza la pasteur aza la prophète c'est qu'on sait l'ensemble na bosolo pour ce qu'on sait l'ensemble na bosolo te na oyeba au moins de battre soit za na mi soit oui na oyeba. Qui m'a payé ma casse vraiment au sacanti. Ma payé. Zamba yo kakanawa. Papa na ngai nzambunga na lingaka. Nelo baka Jésus t'aime. Je t'aime mon Jésus. J'aime mon Jésus. Ayo ke la biso mawa. Samba lola ayo ke la biso mawa. Nzambo akela likolo na se ayo ke la biso mawa. Tout au nom qui l'on dit tout ça. Dans envie. Au boulot te que nous aux hôtels mawana ndeko nanga. Ote mala makasi na ote nzambe nda lingi obo ya mwazo tiko telema. Nzambe nda poni ya mwazo tiko telema. Nana koka na nzambo asala ngana mona kaiti. Ha mystique. So natalika ba couleur ba mai. Nabi nzambe na bangi. Nake musika te. Natali na mabele nazomona ba fourmi ba nyama mususu. Basapela ba kombola bango, basolola kape. O muta mokila ko sala te.
bien-aimé. Ndeko na nga. To mi pesa. Mikolo etikali muke. Totali na nzambe wakilanga na yo. Nazali na posa oloba te. Nazali na pe na sujet te. Na pe na sujet te. O tem te. Mais lelo na eka kolobela kaka mambu oyo ezolika mambu ba pasteur. So mutu yotsa mabunza bo accepter. Eza o nzamba pesi. Eza o nzamba pesi. Eza o nzamba pesi. No ya tosola. Tosola makambo etali likabo. Likabo ya ba danse spirituelle te. Likabo mabonza. Tosola. Tofungola Bible totanga, to partager na bino. Alingi bino mingi. Ebi ke bino pe bolinga nga mingi. Merci beaucoup, apôtre Doudou Timba. Je te salue, mon papa. Merci beaucoup, vraiment, Nayo. Nzamba zana toujours. Nzamba bakisela yo e bande kozanga. Prophète Gédéon Ngandou. Nzambo la nzimela depuis bo mwana nanga. A protéger. Que ça soit batele pour ba combattre yo. Nzamba lola ozala toujours on a souverain liboso na yo. On a toujours pour na kobatela yo. Pasteur bienvenue dans Nzamba lola mona. Nzamba lola bakisela yo ebele. Nzamba lola mona misala na yo. Oza papa. Asaka kasa. Tu es mon papa. Nzamba lola sepelisa yo. Nzamba lola salelo ya kokamwa pe mnene. Oh Jésus. Pasteur, quitte-toi. Mon papa. Papa a besoin de prendre un mois moké. Si na komi na âge oyo. Nzamba lola bakiselo mikolo na sina mabili. Merci beaucoup. Là, je vois encore Pasteur Jean-Marie. Nzamba lola pambola yo, abakisela yo belé. Maman Léonie, je te salue encore. Et bien, surtout, nous avons tellement mingi. Vous comprendre. Vous kanda moko yo sakante. Kanda vous m'avez moulu moussanto. On se sentit ma bé, on se sentit bien té. Hein? Nzamba lola bate la biso, nzamba lola pesa biso makasi, nzamba lola a protéger biso na misala na biso makam na biso belé. Tous ala toujours wana to s'abonner na chaîne na biso ekozala kitoko mingi. Bye, à la prochaine. Mutu akoyina yo etumbu ezala ya ye. Mutu akomodi yo malédiction wana elata ye. Na kombo na Yesu Masia.